MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Chers éditeurs de Dieu, en rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs, mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses. D'abord devant les pasteurs, mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe les pasteurs, mon frère Walesa, dès que ses enfants étaient venus au sujet du pasteur, malgré les tensions qui étaient entre nous. Hébreux 12:4 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa, des excuses sincères. Et vraiment, je demande pardon. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi en ce temps. En rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs, mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses. D'abord, bande on a pause. Tout ça, moi, analyse ya mouké, mais ya motouya. Ma question, mon tout n'a pas liboso zaki. N'est prophète Denile Salobi que alinga ki abenga passer Walesa normalement. Tamba na baya ki panaye. Si ko motu na ngeza, soka benga ki passer Walesa nga lobane nini, to peni ngele kanini ngi salem. Parce que mutatinda ki banana eza bon passer Walesa. Mutatinda banana ba ke péché de nilesi. Ah, ça me la malheureusement, bataba, meme, oyo, baza fana kwiti. Donc, pour la bamuli Walesa gani. Badewoli bisangai. Donc, j'ai moi bana mike, baosakana batu. Ma question est celle-ci. Soki passer Walesa. Soki abenga passer Walesa. Ndenga lobi wana ni ngele ka passer Walesa nga lobane nini parce que passer Walesa so bolandi vidéo oyo ya église bana bazo loba yebo lobi ke non na bengi bano na sambeli pona bango na tindi bango bokende inzamba limisanga est-ce que penza muto mayela ko akosama mbaboy bande obolimbisanga est-ce que c'est être sage ou intelligence hein bon éviter peut-être que nous même toujours exposé il sans que moi voyez parce que croyez-moi ata mutu oyo azana réflexion zéro est-ce que au sa planification et du coup oye yo moko koloba on a mis sur bateau et tout le monde azoyo ka yebi que non yo muto tindaki et quand ta pasteur de Nélesi pardon oh est-ce que ba on dit mango bon peut-être, hein, parce que ça va pasteur, dans l'année, Moussel Nanzambe, on a aussi missionné peut-être lobby, a bien un prophète de Nélesi. Alors, on a un peu pasteur Walesa, ou on a un prophète de Nélesi, c'est un pardon. Baluka Babou, ça te peut pas si ça les cambo. Bon, peut-être pasteur Walesa Oyoka va retirer plainte. Mais est-ce que via Nélesi, et ça sécurisé parce que, pour votre information, Denile Sinengazana, il est détesté, il est haï.
na ba pasteur presque nyonso ya Congo viba makambo lobaka et du coup ebele baza pré basilana na ye soki pardon ya passé ya Denis Lesi et pas ya pasteur Marcelo de plus ou moins 10 mois passés à tant au Seigneur bolimisi na ba pasteur nyonso atanga ba kombo to yibo salama be na mamba pasteur Marcelo soki pardon les a accepté Denis Lesi na kimana na États-Unis te soki na Canada ou tia anga kimate soka kimaki eza parce que pardon les a accepté te oui et sa vie est en danger il était menacé pour votre information ndelo esalaki ke abimana mboka et ezalaki na accord ou encore na balobaka nini na nzela ya mama Denise muto kote mambwana ayebisaki ok kende nanu mosika nde Denis Lesi abimaki akendaki mayoka akate et ndenga azawana bandeko nanga pona nga Denis Lesi ndenga akendaki Canada awa falabwaka ngunda azaki na ngunda mobimba bamakambo ba video bana kosala kosenga ba pardon ba menace ya ba voice ya ba menace o azaki nango parce que ndenga azana Denis Lesi azana ba voice moko ya terriblement terrible ezana pasteur moko bandeko na otangela bino kombote amenasaka Denis Lesi de mort alobaki na ye sakana batu nyonso ngate ngana bomo pour ton information na tekaka minduki na mboko yo Denis Lesi na ba voice wana apesaki yango quelques proches na ye ayebisa ye bango so boyoki na kufi bo balancer biloko mais pour le moment bimana nte mamnazo bala bino information vraie mais sauf que moi tout temps combat passer on est parce que yemo ba bimisa ba futu wana te donc ba oya retourna nga lobby na ozanga ba argument ba biloko wana nyonso za ngunda mobimba 6 mois tant so ebele ba pesi mukanda azeli moi moke ata 2 ans bon azongi ne ko ya Congo akenda ata zongaka l'essentiel a déclaré famille nae bana bake poto na regroupement familial ba pena ameke ba leki ba 25 ans te ba na si ba 25 ans bana Denis Lesi ya liboso rosa na ba vingtaine mais je crois rosa plus ou moins ba 22 ans soki ebele mais azaka mutu moko ndenge à lire mambozo kendele Denis Lesi risque de mourir tôt soka tiki biloko te bande konanga 2025 et si la te na o souhaiter malheur te na o prophétiser malheur te ezake par rapport ya ba makambo o tozoyo kapeto yebi na bato bazolingela eboule Denis Lesi a de très sérieux problèmes vidéo ya suka passer wale sa salaki alobi boy apesi permission na bato nyonso bali ba se venger contre Denis Lesi parce qu'apparemment c'est lui qui a empêché Batune balobi que papa muto pexara biso et du coup ya lobi na pesi permission ba moni ke ba porter plainte allez-y ba moni ke ba sala Denis Lesi soki nini allez-y vidéo na zotambola na mona ke on na TikTok malheureusement na perda ki ngo fallait na bombango pona osela ngo émission Denis Lesi il a un conflit avec tout le monde est-ce que pardon vous allez accepter ataso asali sambla ba olukai kana forme nyonso atana poison ba olukai parce que eloko ba olukande yango wana mais lokola ye pas sagité ya ma eza parce que tandinga alembisi elongi na mongongo ndiye mutu malamu un problématique ya au niveau et à passer nzamba sunga comprendre sinon te na éviter to beta masolo mususu nzamba ka ma batela ye azonga na raison parce que pardon mtoza boyete mutaoza la boité. Est-il qu'à saigner pardon, que dire? Si réellement Baba Nanzamba, Basalanzamba sur le football limbisa, il va laisser tomber. Bible Zoloba, vengeance sans rétribution Zara Nzambe. Si réellement ils sont de Dieu, Batikanzamba va à juger Denis Lesi. Batikanzamba va venger Bango. Bon, malheureusement, tout le monde est à autre chose. Nzamba son abisso.
pardon à Denele Sibandeko. Azalane Kaboué. Autant au Senga Marcelo, pardon, ceux qui des mois passé plus ou moins là, pasteur et Bilia. Dans le lot, il y a vinaigre. Il y a pétrin, il y a messe. Oui, le barba anglais. Il y a mamie pour la montrer de Nélesi. Nzambayo kele ma passion. La famille. On sait dans la bateau bolanda ngaïza. Na vie, évita au Senga bateau bolimbisi. On a un lot étant sage. Yo zala boyo ka auto. Grande dame à l'hôpital Senga bateau pardon tête à social ma bête na bandeli. Na vie, évita au Senga bateau pardon. Évita ko bebisaka partout ko bebanaka na bato po ya ko singaka babolimbisi. Pourquoi? Simplement parce que l'homme pardonne difficilement. L'homme oublie difficilement. Il y a un bateau belé. A osa sembla limbisio ma olingelo dan, a olingelo boule, a okangelo dan ko éviter. Après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, a se venger. Ou éviter solo Absalom na Amon. Conflit en essa 2 ans, mais ce qu'on a quitté mon tourné nassé parce que violent en déconnaille. Mon comme sous moi na moko mobali. Libota moko basé au nombre à 4. Ba garçon. Moi na bango suka bino boyebi ndenge ba parents ont tendance à protéger bana suka, ko privilégier bana suka. Moi na nazara matumbo limoro ya liwa. Ko tumbo la bandi gone ernyonso. So qui va aller bête au qui a qui pas qui mais pas papa. Papa ba on punition ba no pesa ke eza ya obeta sete na libaya. Acha libaya mo na simanda ko ka ipse zo sete na marto ke na simanda ko ke beta. Ake abeti toto abeti. Amesana na punition eza ki yango ko mona ko na mo abeti quoi. Et moko mususu papa ipse ke beta sete. À chaque fois so atumboli bali ba beta kimi papa ta ya na betanga papa ibise zoa yo karate a gangeli ok zoa ki no beta cité wana ke ya ki ko beta cité mukomsu papa ibise ke beta cité ake ba kuti liba etondi ake ibise papa liba etondi pa so beta cité zate papa bango ibise ok zoa siko papa liba etondi papa bango ibise zoa marteau ke longola ba cité on a nyonso azu marteau ake longola ba cité longola ba cité dans asisi ko longola ba cité asisi ko longola ba cité abisi papa bango na sisi papa bango lobi o constater nini abisi liba nyonso etondi na mabulu abina e omoni motema ya bandeko na yo mitema ya bandeko na yo etikali pe na mabulu bongo atuni na ndenge ya lobi à chaque fois bana olukela ba problème ki bana otika tâche bana ki me pa na no protéger yo ina bana obisa bango batika kaka mitema na bango eza ko soka etiki mabulu pour dire quoi la famille. L'homme pardonne difficilement. L'homme oublie difficilement. Et il faut éviter les problèmes na batu. Batu nyo sote bazana mitema olimbisana robosana. Et du coup, okutana mutu mususu a salomabe. Conseil na muke yangwana. Que Dieu vous bénisse. Et vivons en paix. Nabaninga, il y a des choses à éviter, hein. So yebi ke e osungana mote mala motika kaka et ça là na welo rote pour na ko batela kimia. C'est ça. Abonnez-vous massivement si MDG de TV Mafuta Sikamo, c'est la grande dame. Tout le monde embrasse des bonnes choses. Merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne Went
pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.